Papa Imba ya bien. Ah ben Papa Imba. Allez gars. Merci. Oh papa tiens, esili bongo. Bandela papa Imba, boto yoki papa Imba te. Bon après c'est pas oui donc il. Donc en fait yo c'est la mission pour moi, on va la mission. On dit non en fait c'est bon. Kana bugi zidane, como sika la misaki. Yamana magini teleganu. Oh grave c'est oh. Papa Imba so ala mukeza madu. Oh basamo kini babile mo bandimendisa robigo shibaye shemi. Le rythme aussi quand même, hein, il y a pas mal. Mais ne, oh regarde-moi, il y a Odos. Et si il y a un bon, on l'a bien indiqué, si on a tout balanda, tout balanda, tout ça va on. Obeta wapi? Normalement nous on obeta wapi? Obeta na banzela to. Obeta. Oh bon na koloba. Tambongo na ngo ba pesa yo. Mais siko o répondre bisoté. O répondre à la question de bisoté. Ah, et combien makasi? Et puis nous avons 30 secondes. Papa Imba kutumanda bongo. Ah usilika makasi. Obi nga so la Amazon ana kanda na yo. Apesa ka bongo. Sikonze mo yemi wana pena ya 1000 francs. Na bene abana na babeta ka mbunda o mona 500 koma mba kosala. Olingi na hote. Gazo na loma. Na yembe bino nze monini. Na yembe bino nze monini. Bongo na ndo tuna. Oh. Ya ko na question na yembe bino nze monini. Oyo zo ferete bo pera mo na yembe. Oh. Baze ngabo. Wala be utaka kitabeke. Kitabisi. Yemala kala mapa. Bwaka tati. Bwaka kasi na pesa mbongo panga. Ozwa yango za yo za ngati. OK, ça va. Ndimela yi. Wali kabisa. Ufana na wapi? Bon et motivaka ya. Bon tour petit hein. Oh là là. La rumba congolaise interprétée par le monsieur qui demande l'argent par force.
officier. Voilà, écoutez, hein. Ata koyemba ya pululu ayemba boyete. Kabelinga mama. Sebo yana. Sasa boye kaka kabelinga.